Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moça dia bien. Peço a todos os meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Bandeko batali mbote bipai biso bozuli bakwa kolanda biso tokomi na tango ya équipe nationale le magazine socio-politique le plus suivi de la République démocratique du Congo. Bandeko batali mbote lisusu ndenge bouti kolanda générique lelo pona bino toyambi candidat président de la République Gabriel Mokia Mandebo. Yewana na kata ba etando ikena bino na yeto solola processus électoral ndenge boyebi le 23 décembre 2018 peuple congolais nous surtout et kokende ko voter président de la République, député provincial naye na député national naye na Gabriel Mokia nde tobeti masolo nous surtout na o etali bongo processus électoral o misusu balobi ke banzube ezana nu mingi na lobi équipe nationale comme d'habitude Sylvie Bongo Koibantimba Alphonse Mwana Somi, Maman Africa Mouchi Ngazana Biso, Maman Solange Kouale Mbote, et pas aux Ali Tobanzi qui est retrouvé au CAC. Ndeko Gabriel Mokia Mbote Nayo. Mbote, Wandeko, équipe nationale, Mbote Mingi Nabim. Ndeko Gabriel Mokia, actualité oblige, Bino ba candidat président de la République, dernièrement Awa Bozalaki, na réunion na CENI. Tongi Toyeba, ni Nezalaki na base, il y a désaccord entre les candidats président de la République na bureau à CNU et Kamamaki na Corneille Nanga. Merci pour la moutona na ondeko. Et là que na base à désaccord ezakité. Orgueil ndé ezaki na base à désaccord. Orgueil. Et puis comment na batotu pamba na miso kakabino. Donc yango ezaki na base mais au fond il y a des oya yebi que problème ezaki bobengisi abengi bino aya walo ba problème. Quel est le problème? Ce que l'on a côté long et large. Réunion to sala ki aliboso to yokanaki ke réunion ami balé e kozala réunion technique. Il faut to même ba technicien pour ba vérifier machine à voter et comme oya zo parole batu ba comme ko monopoliser parole. Babosani ke toza ba candidat président de la République, batu ya lokumu, batu ya respect. Les autres parole il faut que batonio so bazota la candidat yo maintenant ba mususu bazui valeur na bango ya bomoto babwa ke komi kaka ko attaquer nanga e komi kaka koloba nanga lo balikambo ba protester batangi ba mikande belebele ya nga azwa ki parole na lobitala to ya wana no liboso pona machine à voter machine yango na natandi yango na suka kuna total biso to ah bon d'accord. Mais il faut pas savoir ce basoda, mais pas couper ce basoda. Et ça n'a qu'à tirer la loi électorale. Donc ça n'a pas de problème. Tout ça n'a pas de problème. On va grave tout et la gare vous en a basoda pour te confirmer qu'on a bango quoi. Tout ce qui a basoda, moment l'État peut me préparer pour peut-être que les sagabango l'État se me préparer. Bah comme na makambo, ya makambo ya mbongo, ceux qui makambo ni ba pesa seni, ceux qui moi les makambo seni da réclamer mbongo, biso to ko appuyer kaka. Mais monopolisation et la parole est commis par candidat mi balé président de la République ba comme quoi banamike muke ka ezaki te kotia loboko likolo otombolika papier otie le nanga vandi amoni numéro 16 Gabriel Mokia vous avez la parole maintenant et comme moi président Seni Azolo bokati parole non c'est toyokana ki bongote il faut kotia ka papier déjà à torse pour na biso bato to bengami ba candidat président de la République. Tolobi makambo nyonso ndeko Zulu na ndeko Koibatima na ba mama Sylvie na mama bobengaki Africa mobimba Mujinga. Et comme makambo na mais totiki yango oh non tout ça bon ngana ko poser question président Seni. Et puis les qui na biso wana azana respect ngana yawa ngana nazana problème côté.
aza banoko na biso ya Kisangani kuna ngana za mbuza ba banoko kuna Kisangani mais tango ya musala za makambo banoko te aza na respect bo obiso to benga bambuza bo konde respect même ceux qui bengi ngai ozomona ndenge azobenga ngabina il me met à ma place ya candidat président de la République pour eza musala na yende mutako proclamer aza antepona kolobana mabe et tout ça aucune fois ceux qui na bengi ya boya koyambate ceux qui ambite ceux qui na Renault mona pas rappeler aza d'abord na bokonde koyebatima ebi lingala ya lobaka bokonde alobi na biso tolobi makambo nyoso to ngai koloba mais tolekisi de 11h jusqu'à 17h pour rien tolongwe makambo ayo to yela ki to komi na makambo susu bien que za nango wana me koza na réunion ya misa to pe réunion ya mine et si abibo bandeko pour ngala chemo sabrabi monsieur le président c'est comme makambo machine pour ba technicien pe ba lembi abi bon voilà machine ngwana na biso bino déjà bino ba candidat pe na appliquer bokoko kende be bokoko vanda mais eza musala technique mais au candidat yebi technicité à cause de la naïe pe aye ko pesa point de vue pour ça aze musam ngalo ko na naïe technique wana te c'est ça l'intérêt et terrain ngale ka para moto ya sima yenda usala nga rapport est-ce que ça solo so ki pa ko singa so ba boli kanyaka yekaka mais so ko singa ba musu pe bazala ba hotel yozo ko sa présent moki na moni to telemi babi réunion et sili ndenge to sala émission so ke émission et sili siliti ando ya émission toko bisesu makambo mususu émission nini pardon réunion esili to telemi likolo ngala bina kaina na moto nanga technicien boyo leka kuna wana musana bino ngala kotema na koya aka ko ja peut-être l'image pour na ko mi se persanjo to mais bo sa musala ba collègue nanga ba habitué à ba sandi po ba mona makila ba tonde zelo ko pam bango ka nde muto azala makila d'abord ba monopoliser parole ba mano ba menacer président Seni il y a que lui qui connaît tout ye mutayebi français ye mutaza kitoko ye mutayebi tout nanga yebi rien kasi question capitale nde il faut yo keloko ezobo mamboka il faut na ça conclusion pour baninga ba tuna moi bakotuna tu sais que tu es un homme de Dieu c'est comme si lui ne comprend pas ce qu'on lui dit ceux qui battu de Kozulu maman Siou makambosa oyebi koza journaliste ça dit qu'il faut jouer à la place d'éthologie na lobini ne yabo mais yo il me dit vous ne pouvez pas jouer avec moi vous savez que ba comme qu'on menacer président Seni na kati ndako nayi biso tozaki 21 mais Seni eza soki na 3000 personnes ba soki ati aba bobeta bango c'est yo ko kabango biso zaka 21 personnes et puis na baage na biso ko bunda bitumba ndenge ni Gabriel Olimbisa na fona pesa be mama Sylvie be ndeko ko ibati mama nani maloba ma mutuma muke ndeko gabe moka olobike président Corneille nanga yobelu aza muto ya respect mais belé balobike c'est un homme trop arrogant azolo bana ba candidat président de la République o aniki ko expérimenter machine à voter te abima na sala kende et puis tikali ndeko Gabriel yanga bano kende po katinga na bando kende po na komo eza lokuta devant Nzambe to sambelaka atikali ko bana moto moko parole wana te jamais abandende ko loba na ba candidat président o bazangi respect mon toza 21 personnes mais ceux qui a koibati majoka parole yo ligoba non akati ata likambo tali ete ye kaka il faut loba ata président sina zoloba ye kaka il faut attaquer me dit à rappeler est-ce que Ozobosa ke ozali homme de Dieu ça résume tout à chacun même bato nzambe nyoso ba otalangai ba ba ke so ba bino ko yesu obosali ko za muto nzambe so ba no beta moi sino ba no finga bato il faut tika lani il faut kanga pena monoko no o mitia na place nzambe bon là ma kambo siri siko bibo toko ke na biso wana biso do ba biso to kende mais le quoi ngana poser question à machine na bibo siko bandeko machine yango wana bango bato wana kaka oh bino boye bango bino bolingaka bango de bato minene na kati opposition non tu es injuste tout ça bakomi ko menacer nanga obike na fanda ki na kiti na tema ki likolo na okisoni na fandi na kiti na bina motolanga kende kuna ya telema ke na bato mususu bake nanga lobi bato ya biso ba technicien na biso bo accompagner ba technicien ba uti libanda oya ba candidat président que je respecte donc nos compteurs ba on lobi biso tokei bato na biso tout obima bazui ba to na bango ba kera ba wabi otoki
Pour la deuxième point, machine à papier, le papier, on a vote à papier, habilité, bango sikoyo babi ko lobe yango te mais avant to lobo wana eza mi balette to sisi wana to déclasser yango to zongi sikoyo na problème ya machine o ya propre o ya opposition hein o ya ma opposition wana ya papier bango baliti yango alobi boye o balingi kokende bakoki kokende merci o pe balingi ko yoka o balingi kotikala bakotika no bango nzamba azotalanga mais boye bake c'est de la démocratie ah papa papa ko ibasima soki moto ebisi que c'est de la démocratie hein o lobby boye pe alobi boye siko pe eza peuple mutakotache est-ce que wana afinga ben est-ce que nanga za na pouvoir bo point na bengana ngate ponga na yaki mo retard pona bengana te yo retard kende merci maman eza makambo le kuta yo ba bengana te po yo tikala ki na kata sa le kuta maman Sylvie vous ko ibatimba ko so parole président Gabriel Mokia oui madame ya MDeko atato mola rao zara na ngalo kwa parti malette po na te to yoka po sa meeting ya munene sangisi bato na kalabazaro ndima ata moi siko motasala ka meeting munene zaka IDPS bao nyuso tika basaka meeting ya munene te il faut corriger ka place wa na PPRD OK wana talika yo OK tango bandeko balobi sur la légalité à machine est-ce que bakosi pour la ligne to kana est-ce que loi électorale le ba ke baya na machine pour na kanisa likambo nga alandi pasteur Tedongo yaki le porte parole bandeko babimaki alobi ke biso to lobi to vidéo donc question de l'égalité est-ce que yango yaki na ordre du jour to yaki na kambo légalité te non bon ato yaki comment est-ce que bandeko ba hotel la légalité ya machine baza na nzela to bala nzela te baza na nzela ko telemela légalité ya machine to yaki pona contrôler yango après to zongi makambo ya légalité po to tikali na DCS séance moka to bisa ba cartouche te to tikali na wana soki to si to contrôler yango to sali rapport biso na biso on bala to continuer siko makambo ya légalité soki to monike nanga bazo ko sabiso parce que eza na kati ya loi te makambo ndenge bango bazo loba tozu yango sikoyo to débattre en to bité oyo biso to sala yango te ya machine wana a tricher biso to sala ka oya machine ba papier au moins tout ça qui to ça na deux éléments mais on voit que l'élément moko s'accrocher na ngono to sali oyo to sali après to tirer conclusion où est l'injustice de nanga ngala za porte parole nanga te ngala zo côté la nanga te ngabe na za contre ba machine wana mais sikoyo kwa na za contre ba machine wana il faut na koma nango tina suka après sur la bi nanga bino bozoko sabato nanga bino bozoko sabato o comprendre ndenge makambo ezaka madame ata soki bana na omi balo soki babundi o eka bo bando beta moko o ya za makasi ko kabola yo tuni qu'est-ce qui se passe entre vous depuis le maman on baka français na bana siko moi ceci il a pris ceci au traché mais siko babengi sibiso poto traché makambo mais tant yo se ben en machine à tricher c'est comme ça ben disent que machine on a triché ou bien le rapport au CP ça nous ramène na CP eza ndenge langage na biso opposition tolobi machine à voler machine à tricher ndenge tolobi nanga pas répéter yango bo vérifier kasi machine yango tolingi to bima libanda to sali ba déclaration o ya tikali kuna ba batikali kuna bangonde bandimi machine c'est biso ngala biso biro na ndimi machine ngala bana ko contester machine ba nakala mais na banda ko contester yango ça que na mona machine ezaka na le kalangela lopango wana moto moko abeta bato azali menga na vérifier te na di ke moto abeta ka bato or que moto abeta bato azali kuna te mama Sylvie il fallait ngai ki mona meso na mona machine yango na mekango technicien nga loba pe na ko pesa na ata bengo tuninga na ko loba note na bombi kaka il faut baninga tout okuta na to loba ndesi ko to loba munoko moko moi je suis légaliste na l'équipe bango nyoso na légal na kozala légaliste na l'équipe bango nyoso tout parce que nga na ko bimate esika ba intellectuel lokola bino bozali esika bato minene bazali na ya kosala syndicat kaka parce que po ba mona ngai au moins na cité ba ko na ba succès et pas na bato ba ebi le côté ba petit amike miko ba tiena banzela wana ko finga bato yo ndimi machine yo succès silit ngai succès silit na tika ki na ça démarche bazong solo banda ko kiti vraiment do compena mama ko yo minwe l'air la somba ka banda ko wana na opposition mobimba moto mo ta somba banda ko wana deuxième république bango nyoso baza bana pa na ngai baye ko zambongo na régime ya Kabila po bazaki ba ministre bazaki ba ceci menga sana na Kabila te na ko senga Kabila rien ototika dossier ya bandako ngana ye ko sala politique pour la bandako te ngana somba bandako na nga bandakala politique nde botolinga bandako na mbongo
Vous comprenez mon toisa de Vabino, Naza Lokola, Porencheko à Ukraine, Nabanda Kotindile Bakakao, Neba Itake. Là, comme chef de l'État, Nathalie n'a pas document expédition de 10 conteneurs à Ukraine. Or, qu'il y a des sociétés à Porencheko comme président de la République. Alors, Ngai, c'est comme tout le monde Tindile Kakao, Nako comme président de la République, Ngai, Plater, Nako comme président, Yenda, Mosombe, comme président, Ndebo Koumisa. Koibantimba. Koibantimba. Biso Batabilanga, comme chef de l'État, pour l'année. Ndeko Gabriel Montia. La kanisi toza kolanda yo na boke bibons opesi mwa ezaleli mukendenge bokendeki epai ya ndeko Corneille Nanga po botala machine à voter oyebi ndeko Mokia comportement to pe ezaleli to lo batali ngala po bino bozali tukumi ba na moko ba candidat président mais sengeli bakoyeba moto to pe bakopono pe moto na ezaleli na ye po candidat président ya république aza moto yo na lobani akozala na agitation te sinon okoboma bato ebe alors esika wana yo soki totali machine wana esalemi na Corée esalemi na Corée kasi soki esalemaka na Europe ndende bundimi yango po esalemi na Europe yango na ngina esika wana pe yo tango botali yango pona yo ondimaki yango to ondimaki yango ngai naza technicien te papa koyiba sima na biso technicien na lobini technicien na nga asali rapport atindeli moto ayaki na ye na kozwa yango lobi o comprendre nga naza technicien te nga nakobima te nalobaka machine wana eza volé ou bien machine wana eza juste nakoloba te nakoloba ngo kaso toza na bacandidat président surtout to vérifier yango nde to confirmer tolobi monoko moko mais bato bazolinga comprendre nga te pone nga namoni nazwi telefone na ngai oyo nazwi telefone oyo nazwi machine bande ebandeli ti baye kokoma wabisi ko kwa candidat président azali awa Mokia to bimisa yo moko yaka batemisinga na fini Mokia bimi mwana mbuza président de demain na bimi babi appuyer na emunene na tangi na moni ke kombo wana babi bato asena bisinga est-ce que ezali eza yo na bi eza longi na ngai eza penga même kombo peza ngai bo OK finance ko na fini ba eleki babi na finale susu moi mwasi moko na tali tembe moi mwasi aza pembe bo jana fini na lobite bo voter ka basi ya pembe na pa na fini na moni ba tomboli susu aye munene na tangi kombo na fini alimwe akoti tozu wana de députation nationale siko tozu députation provinciale type moko azaki wana pe bien bogare ya type na fini pa aye abimi na fini susu abimi siko munene na nyate sa ba yebisinga alimwe quelques secondes na moni bango tu papier bimbabi na ngazwa nazui papier natali candidat président Gabriel Moki candidat députation nationale mwasi oyo candidat députation ya Muket type ya Bogare wana abimi natali babibo kendo chango na isoloir na tourner bauzwanga nyonso ezali awa na chango pe na Facebook 60 minutes nyonso tosaki na tour na chango na kena ngo na koko tia pe na zongi na bibon est-ce que beaucoup bandate soki eza Moki abimi même 5 fois ou 6 fois wana le bato bazo voter bino bozu bo pasola ka ya Moki abozo pasola kango babi ko simba te nabi est-ce que ceux qui va voter Moki eko bima de fête babi le kuta wana muto ose exercice muninga nga candidat président de la République nani punga yende muto ayebi technicité wana nga na yebi yango te nga nazo constater na tikala kite pour na tikala pour na kokaki jamais ko mettre na vie pour naza technicien à la matière te tikana bisa bana kisasa baye bango nga naza technicien te na koko tikala te na soutenir eloko ngai na yebi ko manipuler yango te est-ce que vous comprenez nga et puis moto na ngai na ko tinete na miso bato yo pesa résultat mabe pour na tia moto na mboka note asali rapport na nanu pe na zui rapport na ete batinga ngo soki na WhatsApp soki biloko na bino soki nino mais moto abia ko tirer yango monde ba ko tikela ngango mais ndeko jour tozo sala expérimentation totale et ko zala ndenge nini ba ko yiba menga de na pesi bino ndenge na moni baninga wana babimi bakomi ko ganga nanga no manque de respect di zala pe na respect ya moto abenge président senior ko proclamer yo président de la République di zo bundisa suko bo suka ndenge ni babimi banda ko ba ko sa déclaration contre ngai
atikali kuna natikali pona sani est-ce que bango bafutela nga $100,000 hein du tout ba peu vérité nga na passe na nga na uti prison na bundi na Zwimbongo comité conseil national et sali document pesinga bomona ki on bilili na kende ko déposer candidature conseil national sali chèque na banque et sali chèque et que na ngai nini secrétaire permanent asimbi biloko nga kuna mona ta biloko na mona kuna ba vérifier dossier na ngatu ba beza complet nazongi na nga na vandi moto afuteli nga te mesiko lelo ceux qui yo boy moi ceux ngape na boy ya ngai de quel droit. Oui, Africa Mouchingato évolue. Ndeko Gabriel Mokia, oui, madame Boutika na 2 séances au travail na bato à Séni. Oui. Nangina Yeba, 2 séances ça OK. Et puis tous la mikolo mingi te poto comme en élection. Séni a lobby azar prêt pour nous repasser sa biso élection le 23 décembre 2018 na machine à voter. Bandeko bokenda na bango bandeko candidat président de la République mususu balobi bango balingi machine à voter te. Yo potika le loboza expert te mo landa bango ezati. Le 23 décembre, Gabriel Moukero kende na élection avec la machine à voter, to pa Rolanda baninga na opposition babimi balobi pas d'élection avec machine à voter. Na Rolanda bango te pona ba pourquoi na boyaka makamba Genval. Pona ba ki ba désordre. Bango balingaka ba extravagance ba kufaka na makila bango ba profitaka ba ganyaka nango basomba ba mituka na bandako. Mais bato ba kufi ba veuve na ba orphelin ba tikali moto kanotala bango te. C'est pas que nous utilisation de l'article 64, non? Mais machine, au moins, tout est dans 2 séances. Donc, on va pas faire vote manuel. Elle me suit. Na l'élection. Na kokendeko? Na kenete pour la nuit. Na kokende na l'élection. Machine à voter, na notre retenir en côté bandeko nangai. Mais Ndeko Gabriel, contradiction. Beaucoup de rythme na bangote. Non, ça l'expérimentation, maintenant on te publie en côté. Mais Ndeko Gabriel, vous avez bloqué. Dimanche que jour, ça l'expérimentation, ce n'est pas à moi. Au moins beaucoup de nager à Batouana. Parce que Seni et ça li contrat na biso. Tu peux examiner biloko mbale. Machine à voter na oyo. L'égalité et l'habilité. Mais na kati wana machine a besoin de stabilité. Sur votre lobby, il faut régler ma capacité aux oppositions aux Olinga. Mais il y a d'accord pour la capacité. Pour tout déclasser, machine à voter pour ébimissaire mobilité. Naza d'accord. Mais si on a dit qu'on peut sabino réponse c'était nazozila. Il faut naïb ça seni benga ba candidat il faut okoko kima te pour za makasité. Donc on a aussi ça DCA sur tikali toto qui ne vous dit pas que tu annuler ma machine à voter Si quand la séance au outil déjà boyo kanité bo respecter cahier de charge au kota ki nango ya réunion wana. Au bandete na o mi balé tikali bande ko na o banani ba respecter pour bande comme sous babima qui va tirer ba lobino ki tikali kuna za pour bango ngana za pour bango ne papa ngana bandaki opposition mingi bayo wana bazaki na majorité na Kabila balé na ye basomi bandako babali basi na ye hein basali nyonso banduki bomengo banduki bomengo baye kokota na opposition po basambwisa kabiso ba voisin muzuru tozanga mbongo na mbongo wana bauti na ngwe pa Kabila yango nde siko balingi basomba siko opposition na kotikela bango basomba opposition te ngana yebi ba Kabila bengani bango te baye ko sala jeune opposition po ba diminuer moki azu ndambo avoir oyo bauta ikulo kwa bazana mbongo bazu ba voir oyo bazu ba voir vous connaissez ngana yebi baje ba salate soki bino ba congolais bolandinga te bolanda ka bato ba extravagance wana boko kufa ka mnoko polele siko le ba moni e indi bakimi baye komi sukula siko na opposition yo ka ngala tikila bango taba misukula te so bali wo misukula ngala beta ka bango toujours o to que la Geneva to ko kende te bazo luka candidat unique opposition baza très avancé maman za na retard tika mais obi makala omoni yo makabaluka bakozwa Bruxelles bazwa na bango te so ozana ne bonga ticket avion ce qui peut visa des ala ki le ngala kende ki na Bruxelles c'est bango na ndé bazana ba kende ke Bruxelles ndeko banki sanga voilà Gabriel le ngaba no kende poto c'est bango ba kende ki ngala zaki exportateur ya café na okende na tel port na okende na tel pays je suis même na Sénégal na komi je suis un monsieur na koko ozanga ticket à poto tête même visa na okende bache mais bango bache nga visa na bisi bango ba visa na bilo ngana okende te parce que na yebi eloko bilo bokosa na Genval
bobomi dynamique yoka madame bobomi dynamique eloko to moneli pasi batu bakufi bobomi yango po boke no kaba Genval na nini dynamique na bato bauti la majorité lelo to sugi est-ce batala nga suna miso na tuna bango dynamique pasu e panzani nini eloko na bango na komo na ngo nini soki nini rassemblement et panzani soki na 3 morceaux bo siko ngala ngai na za na rassemblement wapi Premier ministre a outil na rassemblement za kuna ba pe ba tous les jours pour répondre ngana no makambo candidat unique opposition est-ce que eza faisable ndé boso kende bo pour Monique Gabriel Moki apende oza na msusu yo moko ekosimba na ngote esimba te bwani nana za succès politique olekanga bino bozo tinda nde bato yambila barabara bo finga kangai na teki 7 ndako pona vivaka na prison oko pesa penga trophée o bana nanga bakomi boye na bebisi makambo na famille pona politique lelo na bimi na komi candidat po nazwa ligne il faut peuple voter nga futanga ndenge nini basalinga pona bongisa peuple siko yo lobinanga dede na répondre ya muke na sali papier moko union de l'opposition congolaise moto signaki ya liboso nani secrétaire général IDPS lelo na bande ko gérer IDPS Kaboun. Tout ce qui vient de Vieux qui a du respect, c'était un monsieur. A signé un papier, il y a de l'opposition à côté de PS. Bamusu peut signer. Et comme il y a un besoin de Siko, il y a tout coup à Siko, il y a un qui peut candidater. L'habitude Lukamuto, la mission Tochi Azara a représenté Bisso. Est-ce que Bayaki? Ngana zaka toujours respecter des autres. Ngana soko bengi naye. Na ka pe ko we la parole te na ko pesa ka gaide. Na lobi tala. Ngana lobi na réunion. Naza na $100,000 yango. Pona ke no futa. Mais soki ba candidat baye to poni moko ngana ju $100,000 ngana pesi. Na luki pe $100,000 mususu na bakise comme 200 contribution. Ba mususu pe bandima bito osama. Na lo bango devant Nzambe. Na bi na ko pesa mbongo na candidat unique. To bundela ye to kende na bumba to kende na kota koli monzamboli ya maole ya mwanda ya lokondo ya ebonga to kende ko battre campagne pona ye aleka batiki biso na ba fiyo kuna na salle siko bato wana na ba éliminer bango surtout bakoko mi vali sa place moko bango baza ba meni frete mais na tuni siko bango ba grave frete ba élection eleki a soki 2 fois grand frère la baronie à Bangui. Voilà, Neko Gabriel Mokato évolue dans la question. Na otuna mitula mi bala mi pousser. Tuna ngabe na pesa mo pousser. Pour ninga pe bazo ma parole. Na soki na mutuna mama Sylvie, mais qui sango likolo. Neko Gabriel, comment bino bozo ke neko vendre la eloko, boko neko sala débat na seni aussi longtemps les kama machine à voter et ça na loi électorale té. Neko Gabriel Mokia. Il y a Mibale. Na place wana kato mkete nani yango candidat ya kite. Pour bino boko no vendre. On go ko na lekanga moko nani yango candidat ya ki vendre te. Biso no soto ya ki même IDPS ezalaki. Voilà, il y a Mibale. Oyoki le poste hein. Lelo to moni. Donc ça dit que maman Sylvie mototo andimaki. To moni lelo na opposition de benga bango kala les 7 patrons de langa stars. Wa baza na triomphal. Bana kimba baki ba oya yaki wana te aza opposante Gabriel Moka okotia mutu wapi yo lingelo bananga ke bango nyoso bazana botozwa mozito azaki na lenga azaki na opposition ya azaki na Kabila même leki nanga mwana nanga Jean Pierre Mbemba azaki na Kabila ba mosusu ba failu bazana Kabila pese bazaki na ba assemblée na bango ba ebinde basala tangiranga mutu ya propre wana ça c'est un dédé tangela bango to na Kabila kangana po baza ba kombini parce que Kabila kangaka moto akangi ngai parce que ba ke moki ali akananga ete moki aza teti et puis moki ko batimba so l'exanga na télévision na bino si bo bando ba moto ndenge ba ko sakana na kati opposition moto azo nyata bato et puis azo nyata pe beaucoup tu n'as jamais été élu même un député provincial Gabriel Mokia tu n'as jamais été élu les députés ont déjà bloqué quelle loi tika sona la soki na mokolo na bino na mokonzela bino tout na ba député wana quelle loi vous avez déjà bloqué bango nyoso andengi yozo mona pa obungiseli nga mayele likamuna banalba bango nyoso ana tangela ngai oya sali na Kabila tena mais ce n'est pas une raison pour le loso batie pena Gabriel Mokia c'est quoi échec Gabriel Mokia tokendeki na liwa mama Olangi pe asonami totikala ka de
bato ya minene Félix Nanga pour vous dire qu'il n'a que ça saute une élection tokobunda na IDPS na koko bunda nango te po IDPS ya parti à Vienne bande ko linga et puis na Congo mobimba na biso nzambe yo azokanga Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme devant témoin lobby na opposition mobimba il y a que toi qui est juste qui n'a jamais été corrompu, j'ai toujours vérifié. Ah, au moins de Bachagi, vieux Tshisekedi na kacho, avant de l'alimenter à Bimakali Bandate. Atindi mo tukane au Kanga na bureau na vende kana ba 13 na mala kamutu via aobenga ba récupérer nga manu mais aza vite. Opposé ba opposant au Kanga na odiste na qui pas na vie na coutie marga zaki na kacho. Alobi na nga ya que toi qui est juste. Ngai pe alobi ayambinga comme ayambi haute de marque. Ana Mbappé opposant moko bongote eza na kata YouTube. Moto il on a toujours été servi bien non, on a toujours été mieux servi que par soi-même. Soi-même nga zula kotika la jamais azolo bana ba to na tanga komuna ngane tikanga moko na mitanga ka. Mama Sylvie. Ndeko Gabriel. Tu sais que la pesinga micro na komi koloba. Na lobi alobi loba na beti. J'ai été reçu par le président Etienne Tshisekedi. On comprend. Pour vous dire que naza moto ya respect, tu sais que nazo respecter nga yango nazaka na respect na kulutu na. Mbonga mboko ekena ba machine wa. Ah bosiko toyoka na toke na élection. Tokende ko vérifier machine nyonso mibale, to vérifier na ya papier ya kasa wana to vérifier nyonso. Soki sinde to trouver solution pas machine à voter. Pardon Africa. Il y a un problème à 10 millions. Il y a ba enrôlé. Tolobi yango. Eza 10 millions te. Bazong ça eza 6 millions. 6 millions il y a ba fictif. Ça pose problème. Nanga boita lobi ya kolongola yango. Ok. Ndeko Gabriel Mokia. Au moins so ngana ba pesi ngango. Bien que na soki na poto ma mi moko ta na pesi be to ta peu na bosa ne ke na tikali ka boy. Na bite so nanga ko pesa ngam zuzu. Mais bato yeso na ba che bango ba benga ngoni. Quoi? Mais quoi pesa kana lingala. Courage. Kwa che ba courage ya mutane. C'est-à-dire ba oyo ba litiger. Yo que nous votons mutuache kuruja amutani voilà Africa to evoluer ezala so lingi tembe na kosenga nanga toujours apesa ngai na ko lakisa bino wangu voilà to ndeko Gabriel Mokia soki lelo tolobi to ke na ba élection olobi oza muto oza ka juste oza raciste je suis juste soki batunio lelo candidat unique à opposition na 19 candidats au bazali yo banzete bakocha nani Gabriel Mokia. C'est le seul. Vous avez la majorité. Parti n'a jamais meeting. Pour ça, la meeting était parti politique sans impact. Mbalamoka le candidat commun. Gabriel Moko. Mais si on a un impact à danger, moi t'es beau le baganga. Vous finissez à ma benne à banzera. Vous avez son moto et banité par au finger. Le long à l'équipe côté même ligne qui balandinga va attaquer ceux qui va yebinga. Moi t'es bien ah donc vous voyez banga ya. Moi le niso en opposition botia bomoko. Vous se mettre d'accord parce que ndenge au kende bonde là il y a contestation déjà et c'est mon ami. Tanganga opposani. Tout le monde a mwana vieux Tshisekedi. Tanganga opposani. Ba la nyoso ba utai pa Kabila. Comment on opposa ko le kabiso. Ko uteza mabete. Ozomola d'abord ba bazo ko. Mais ba ende ko ambourer biso te. Poni dès le premier va être boto tia mwana Tshisekedi candidat unique. Nangana ndima bino. Toti gacha. Mais bango ba yena ba ambition personnelle. Bango to batie ba candidature, c'est-à-dire que yo aujourd'hui 10 voix, ou aujourd'hui 30 voix, aujourd'hui tout ça, biso to kaboli ba voix. Mais de fait, atikali kana voix moko o ya 50% azu aleki. To tika na 6 minutes nde ba auto biso. Na pesa papa ko ibatimba maloba, mais ndeko Gabriel, tout ce monde ba candidat président de la République so bazo leka, bazo pesa ba budget na bango, ba ko sala ndenge nini pona mboka, yo c'est plus ba bruit. C'est plus pour le bac non, il y a gagner dans l'opposition. On a opposition de la Bagui. C'est de la stars baïbani. Yo sakunate. Budget na yo, c'est combien pour na 5 ans au yakoyasma. Nazap candidat président, na ko ko pesa budget. Vous comprenez? Budget na ngeko pesa mana soki naza eli premier ministre nga motako memango na kati ya parlement pour défendre aloba. Yebisa bango pe ba changer ba langage. Bango baza ba président okoko pesa ba indication na ba indication na wana ba premier ministre nde ba ko sala budget na biloko yo sali ba zui ndambo siko nde ba ko présenter yango mais yo moko chef de l'état soko présenter yango siko premier ministre yo ko tia ko présenter ni merci ko batimba to komi pembe na suka
Mais néanmoins, il n'est même pas interdit que je peux commencer avec un budget de 15 milliards. Sur les impôts, même West Africain, les Libanais, les $100 000, après $10 000, contrôleur a 8 $000, à quoi $2 000 dans la caisse de l'État. Avec moi qui ça va finir. Premier trimestre, au comment on bon au côté là. Le Mosé abandonné quoi, arrivé au côté à futa pas côté bilo côté te bokate mabok. Nazaki na banque moko côté à Cour suprême na reki ça ba café na banque wana. Avec mindele wana babimi sambongo. Ba tondi ça babi, il faut ma bakaba côté na banque centrale mbongo oyo ya ba impôt. Mutandinga nanga yo. Ndeko Gabriel Motune Asuka. Corneille Nanga, président Yasseni, alobi yaza alibite. Mokolango le 23 décembre à Bimina terrain avec Pirolo. Ce qui équipe yangote na répondant que il y aura des élections na répondant Motuna alobi akobete Pirolo quoi arbitre na kati ya terrain. Ba équipe mi bale eya. Mais ce que équipe moko yi et moi aussi était Mobozi Forvin. Mais voilà, on a vu que les qui n'ont pas mis quoi ça. Parce que l'équipe a été engagée. Au moins, telle bakimi machine à voler, mais on a zaki wa. Ah, yoko ya. Si comme au Corona l'élection, on a la salle campagne, on a na zongi tout ça, na komi. Amani koibasi mazu de Maman Sylvie Mbongo bayemba kangote. Kolanda bato bobetaka tolte mingi wana bazana mbongo te yango zo mona bango sikoyo bakomo créer mobulu wana loko tozana mbongo te c'est normal que to saka mobulu bongo Ndeko Gabriel prière et pilo soke beti équipe wana yi o mususu yete yo moko ye okobeta na bajoueur zomi na moko na télé yo moko menga boko so na ye ba Maman Sylvie Bongo ba journaliste yo na mboka mbemba ko voter ngai na bato balingaka changement lokola bango bayete na bato na bango bako voter nga ponga na leka ponga so na leki opposant nyonso na bosani afinga kinga opposant nyonso tu bako ko sala misala na ngai Ndeko Gabriel Moka Monsieur Sili bando bataille toto yamba Gabriel Mokia candidat président de la République numéro 16 le 23 décembre merci Maman Fnika Musinga Sylvie Bongo Koibatimba Ange Kassa Jimmy Dide merci na myoba ndeko batali de tokutani mbalasima kaka na cadre ya équipe nationale utika mala merci. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, bota la Bomoko ya mboka merci.